Yoki nanu que o Diana kufi na poison. Diana kufi na poison te. Kufi na nini po mdisoka kufi. Mamwe bimake bele. So Diana kufi na poison. C'est que biloko biso de lamba jour en effet biso nyos to kufat. Parce que tozaki vont au nombre si je pense tozaki au nombre ata ba 20 quelques. Ba camarade ya ban ya mwana na ye na biso moko batalo pangu na mobali nanga. Tozaki biso nyos mobali nanga pa lia biloko wana. C'est que me fait mobali nanga kufa. Bosa ba papa ba maman ba yaya ba leki donc vraiment tout ça non assez to le la non muninga. Et loko ezo fingisa biso makasi. Donc liwa Diana est créé ba problème tellement ébélé mais en tout cas tout ça non assez to le la non muninga to zela soki ba kundi o monika za problème muninga ndaluki muninga. To bomba e bembe soki 30 jours pour des raisons to yebité soki biloko nini to kozela soki wapi ko uta wapi. Le peu que l'artiste comédien bako sala loko la contribution yango nde tokoya lisusu kokutana na famille awa le mardi pour que toyebisa bango biso famille artistique eloko nini to préparer pour la contribution na biso na matanga ya ndeko na biso. Donc vraiment c'est clair, donc tokokunda ye avec dignité, c'est parmi ba rare ya matanga oyo tokokunda avec dignité loko un peu je dis c'est par hasard. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Salut, je dis un grand merci à tous les téléspectateurs. Ça c'est une émission culturelle. Qui est Nalinga Kosekamingi po nazala kana kandate. Balobi la reine Nzinga TV c'est la meilleure chaîne. Yo ko zapete s'abonner kaka pour isalanga ba bien. Takanga mona sa présence. Nancy Dora nazala kana guya mangusta. Yo bakselanga lisumwa simbinga po isalanga ba bien et yo bongolanga yo bongo mikolo bobakisinga poupée riche comme wani zo salaka nga ba bien bwebe mission na ngala mimila kabino mamuye sikate mena mimila kabino ka makambu ya bien lelo nazanga moko nazo panza teke naza mingi na siège ya matanga ya artiste comédienne biso munena mboka oyo asili kotika biso Diana Makila naza vraiment na résidence place matanga ezali bozala ka branché panza teke toko découvrir makamwe belé oezaka caché oyo bino bozanga ki koyeba grâce à émission ya lelo boko découvrir. Je dis un grand merci à mon boss et autrement dit la patronne na kombo ya la reine Nzinga autrement dit moi si ya makasi moi so longa bitumba likunya tena ya balobi bolema mutefoko lobelaka ngope sala kaba bien. Je dis un grand merci à mon vieux Alpha Miezi tonton moko bien Alpha Miezi depuis Bordeaux mobala pembe ya soin tonton ala taka bien bambote ya trop. Je dis un grand merci na maman Marie Kitoko veut dire maman Abota la reine Nzinga. Je dis encore un grand merci à papa Papa Garcia Luba Njadio Papa Bambote Belé Yonde Papa Obota la reine Nzinga Papa Garcia Luba Njadio Bambote ya trop. Je dis un grand merci à mon vieux Kes Mamengi propriétaire privé de la reine Nzinga ya Kes Mamengi propriétaire privé Motomoko bien. Pourquoi pas 007 Makumavinga. Je dis un grand merci à Feliciano Luba Njadio. Feliciano Luba Njadio Motomoko bien. Je dis un grand merci à Zico Garciano Mokonzi ya bazombo na kati ya Belgique. Vedi Mokonzi ya bazombo zalaka moko na kati ya Belgique. Zico Garciano autrement dit Hollandais noir. Pourquoi pas Makumavinga. Donc bosa tellement nombreux na labino vraiment ya trop. Jokanga champon na bosa niote
les grands jogo de l'esthétique d'anima yoko banda Barcelone jogo mbinga soin kol bebele manga pasi kaka ndine sakabino Steve Pro ngala benga kayo pro parce que vous allez professionnel fongolela kanga déjà caméra comme ça ton enjeu directement na ma solo émission de biso lelo s'abonner ka bonjour. Bonjour. Comment est-ce Sama. Voilà, tu quittes caméra na biso et à la Reine Dinga TV, tu as précisément na matanga, tout le monde peut participer. Et on y aura qui s'en liwa. Réaction des acquis comment? Bon, c'est vrai que Sangoliwa ça l'a toujours patient et surtout que Diana Zaki moko ya biso. Et puis à travailler dans groupe né souka travailler dans groupe a fait de l'amour. Il y a Douche Kapanga, où on a le président, c'est lui le fondateur. Donc, aux Osangouan, en tout cas, et ça l'a vu sauver bien. Donc, c'est un peu ça. Merci. Le Libanais, pour les artistes comme Joe Batikali, concernant les baloués, comment il est venu presque. Bon, c'est ça la marque. Il faut tous plus maïli. Donc, si on a profité de moi, Pierre Nangana Katia Makambo, ça juste un bêta c'était bolingo. Et ça l'a vraiment solo parce que moni bah ka auto kutanango auto golingate et tout les cas bon il faut vraiment être abisso parce que au gros on a problème na mningo éviter jour kufa jour bella jour ça là tu vois. Donc peut-être que Bélo rendre visite problème ici, les meilleurs coups c'est vraiment triste. Donc comme message ça tous a vraiment na bolingo, to éviter barankin. Au niveau c'est important en tout cas tous mes coachs un peu à côté quoi et plutôt ça na bolingo ya solo. Bonsoir la grande actrice comédienne Yamune Namboka. Oui, bonsoir ma chérie. Moi qu'on a tout la santé zate pour toi place à Mawa. Oui, mais santé ça bien par la grâce de Dieu. Tout Robeta qui Namboka papa il est bien. Oui, c'était bien passé. Merci beaucoup. Tu quittes caméra na biso et la Reine Dinga TV. Awa na matanga ya Diana Makila. Eri oyoka ki sango ya liwa. Attaque collègue na yo actrice comédienne. Réaction des acquis comment? Bon en fait liwa ils a la canne réaction ma ouais. Ceux qui déjà sango liwa ya mutumo oyo yebaki. Donc ils a la kaka passe quoi. Donc voilà. Merci beaucoup actrice Barcelone. Kitoko toujours ça la interview muke to kontseka na opanza teke muke ce conseil européen ça pour na poto yo ki ba rimer ou collègue na bino ponga atanga vraiment ba komboti na ku avenir mission polémique té et bon tout bazara ndenge mo sofinga ote abomisi muninga ba message mabe en général conseil européen ça na ba actrice ya bongo soki muninga kufi donc iliwana yindi mutakomi lo yindi mutalati be wana. Parce que na poto ba yini actrice comédienne Gabrielle ou abomisi muninga na mkuse yo ko lo bani pona ya. Bon en fait bon ça là ba rimer ils a la raison de rimer ils a la na okara muto abomi muto azati nzambe ne muto azu muto na ye donc toi famille to ko bunda to ko swana elo mo pe mabe ko sala ma to swani pe to bimisa pe maloba. Ce n'est pas dit que ceux qui n'ont le bien maloba na ke ngande na za auteur. Non, je pense pas. Batboina, batbosala boy pour pekato aka batu. Batouana pe na batu na bomba swana pe babunda msu pe lo banana batute. Mais ils ont la sensibilité en fait. Donc tout comme boende ba immature. Et les Kambuliwa, il y en a des gens qui peuvent témoignage. Ça a déjà beaucoup d'attention à l'écolo. Vous comprenez donc que Azalé Fimon Boy abandonne souffrir dans la tension depuis longtemps. Donc écoute que des temps Azala abota moi né ami balé tension bêta kay mabe akufa mus pendant un mois biso to yebate to yebonka na matanga. Au moins pour dire que mon attention peut-être et c'est un rappel ba raisonnement et tout. Jour na peut-être et coca qui a que et dans moté qui au mutu boy muta sali bo mutu boy non preuve en est que avant Diana akufa basolo la na gabi ce que yebisanga mo oui déjà va kufa basolo là déjà o etikali ya binoni. Oui, merci beaucoup Barcelone. Le artiste Nina Ningi sera monde entier mobima. Donc qui te repère lengi. Ce conseil ni repère ça. Tout le monde a l'élo.
artiste bozo kufa trop bozo landana kala te to uteko kunda mama Shako e landana Diana conseil européen sende bozo landana na makambali za conseil te makambali za makambanzambe nga conseil ni n'empêche pas les ont dit que l'artiste bazo landana wepo to yebi ba les ont dit toza bato toza ebele journée koki ok prévenir que ok na camp so de okenda camp au mona colonel akufi solo akufi bona boy et ça ka biso yeba na rapport to ba bilongi public en fait to ba visage public tant yo zate ba comprendre que il y a un trou comprendre moi mutu moko azate ya biso ezala na média ya onde kenda rabongo donc eza nango te ke bisonde. Merci beaucoup actrice Barcelone moi de la fin ko zala nini pona Barteo bazolanda biloba babato te ba biloba ndeti nga na age na koyoka biloba babato te non ça mara mnenga na discerner yango olanda biloba babato ba mo de la fin na bango ezate o est important to le lande ko na biso akufi atiki biso to mona ele souté donc to le na kimia et puis les restes nzamene moi aider. Merci beaucoup Star, merci. Bonsoir artiste. Bonsoir maman. Ah, moi on a toute la santé zate pour vous en sangwa mawa mais kotala ba aspect ba nini bonio. Ouais, nzambazo sunga et puis voilà, quand on habite dans sangwa mawa. Donc voilà quoi. Ya koyoka kisango o ya liwa parce que tukiti caméra na biso ya la Nzinga TV awa na matanga. Tomoni yo pe sali biso bien sali pe ba artiste comédien bazolanda biso partout et sali bango pe bien. Koyoka kisango ya liwa réaction ezaki comment? J'étais très choqué. Après passe mon cas c'est pas si mon encore qu'on exprimer en côté parce que Diana a vraiment une sœur pour moi. Et je peux dire même Boutou ana la laté dans zoa pongité. Je ne faisais que colo taillé parce que to l'équipe de mon matin belé à bisika bien à part bassin to kabole mon bassin est belé donc Boutou ana dans zoa pongité et ça là que les jours suivants la m'caille vraiment très matinal pour la résidence familiale. On a s'enquéri situation on a commis sur place et on a réalisé ce que non Diana vraiment tiki biso. Voilà. Vous tapez ça au sangoté donc et comme là you know comment sango ya liwa. Ouais bah tu vas bien ngaïne. Bah tu vas bien nga et tant que bien ngaïne na ndima ki honte. Ndima ki honte. Oui ça là que comme sur le terrain on confirme. On a bouton là vraiment ndima ki honte bien qui na bané dans mon na bazo publier mais et c'est vrai faire na me déplacer comme sur place. Ramon pendant vivre yango pour na réaliser qui est bien atiki biso. Mawa ozolela makasi l'ex pendant que ozana mawa je comprends matange ko makam. Yango les solo toeli les lois parce que Diana comédien a des familles, a une famille biologique et puis a une famille artistique. Donc famille biologique ba soleil lobby, biso famille artistique toeli lo toye ba soleil nini ba kanyi nini. Auto harmoniser ensemble na biso total à biso ba comédien tâche nini to rozwa nini to sala pour nos obsèques ya ndingo na biso to kundae dignement na rana ya tant que comédien na mnene ya mboko na biso o atiki biso artiste kotala lelo ba artiste comédien bozo sila na lingala balobara aussi là bozo landa na vraiment okolo bani pona yango ben liwa muto akiko koyeba mystère liwa zate. Bon, on a toujours ceux qui sont les comédiens, vraiment interprétant la ndenge na pas c'est toi à télé. Hein? Sur une émission de télé boy. Na on a tra ba to kombe wa kofi lelo to ebité.
pour bah tu as télé. Mais le cas sur ta télé, c'est tout à fait normal. Sur le moment qu'on a besoin d'accueillir, il faut le lac et bêta comme si toujours koufa ba soso. Vous comprenez? Et ça liwa et ça mystère en Zambé. Tout on a pouvoir arrêter en côté, c'est Dieu qui décide que moto fatika biso. Et voilà. Avec les paroles au Diana Salah mais avoir encore Indiana. La mort est naturelle, oui, mais ils ont un mort à collègue Nabino, ça fait pasteur de la foi. Alors, de la foi, Bengabiso prière, Nanjili. Alors, parce que il y a le côté parce que Nzamba tindi abeta trompette. Le roi trompette est sonaki ba o ba bayokaki bayaki et on va te biso wa tokenaki trompette beta qui tokufa suscité. Tokufa biso surtout parce que la mort est naturelle. Bonsoir maman. Yo pose actrice comédienne? Non, les artistes comédienne, dans un moment il y a Katia Libota et Diane. Voilà, merci beaucoup, maman. Moi, c'est Kitoko. Merci. Donc, cette caméra, la biso, il y a la Reine Dinga TV, à la siège, place des Amatanga. Il y a actrice comédienne, Mouneno Asili Kotika Biso, Diana Makila. Yo, il y a réaction des Akindengeni. Pendant que mon arake Moutobozalaki, nous avons pu à Kati Motema. Nayoka Sangoya Liwa Diana, na victoire. Na uti Musala. Bakamana ngamba benga to mila masanga na victoire. Bébé quand des alara qui donc au fond le téléphone na mon message ndaya Diana Koufi. Donc na ebiso na mona quand c'est parti mo boya nzoto longwenga. Longwenga vraiment pour na tongo na tuna ki mama bango na maman ndeni kutu to seki na mama mari to seki abetenga kutu bien a communier bien kutu poto ngona osalila. On a eu ka Diana Koufi en tout cas. Soki OK même na coin ba oyebisa yo tongo na komi na coin. Na lobby pour la victoire en dimaïté même na pour na bi que ma téléphone peut ba kosa to na komika na kona tuni ma Diana Koufi na zo so vérité na kaleso na lata ya kate katana tika boye moi c'est mande fa somo kaleso na ngana e katana ti le za ndako na so na ki na olaxo na okino to dire mote pelinga e moso kaleso e katani na ya bona sauter ba tumi ba monenga ndeno na kota ka boye plein na lopango Diana Koufi. Merci beaucoup maman, moi ce qui t'auro autrement dit moi c'est ma nefi. Bien parler, siko ndenge to kaki ba artiste et comédien bazon ndongana il paraît ba bengana ki artiste et comédien mo benga Gabriel na matangeza solo. Bon wana ngana ebité nga pe na yoka kiango mais ngana tikala o mona Gabriel te na tikala pe o mona place famille ya Diane bengani Gabriel te na mona nga te mais na yoka ki mais nga mona misubelo kuta mabe na mona te pende na zabo tinde na komi mama mobimba ngana na mona Gabriel te ngana na mona nga Gabriel te mais azo ya quand même na matanga nga bon loba ngana kenda musala po ngana kenda musala 5h na zonga 20h na éviter la msuna sima na ngale mso ayaka mais nga vraiment bonne na fanda ta toute la journée ndako na tikala o mona Gabriel ta pas artiste mususu mais yeno ngana na moniete mais artiste bazo belé belé ndeti lelo ba ba ya groupe ya gesho ba belé ba Omar bazawana ba to belé ba Flore ba to belé bazawana mais Gabriel na tikala ko mona été ata même na ba TV bende ba olaksa ne ba mimaki Diana na mort ya tikala ko mona na te bon éviter ça pour la nuit. Merci beaucoup ba meilleur moment ni au vivre na ndekona il y a trop hein il y a trop ndaku na ngai na chambre Diana ekangama makamno so Diana olobanga na oyoka ye o ngape na oloba ye pa oyoka nga toza ba tout place tozana libota moi maman bobota mi libota mo maman na tata mo bo potali be bondongwani pe mais boyoka ni to vana na Diana malgré mabe mais total rapé bola maman to ba te ke kapo akufi. Vous comprenez total un peu bon. Diana boko pota na ye bo so ni ka seconde to aso ki 15 so 16 ye ba tito comme à 18h. Quand vous avez c'est si le bague est kanga mais so kangi kanda te bokene ka mémoire so koti so même le bague que pour so to ke malanda kunanga nana souvenir à Diana belé surtout ya bilamba surtout ya bilamba et leur okaka o e bande ko kokanga tina la te Diana ka soutien po Diana na libele ngana libele mais ezande mona Diana te ka soutien mais so elamba no kina kangi so na lati. Et ça bon. Donc dans un souvenir, soit tu as un souvenir na et ça mingi yanga et ça bilamba. Oh Diana pesanga.
Merci beaucoup. Ce qu'on conseille européen ça pour les artistes et comédiens, oyo bazala soki moko la bango kufi kombo na ebimi. Conseil européen ça artistes et comédiens. Non, après ça va conseil na sens ni. Na yoki na nous que o diana kufi na poison. Diana kufi na poison te. Kufi na nini pour me dire soka kufi. Mamwe bimake bele. So diana kufi na poison. C'est que biloko biso de lamba jour en effet biso nyos to kufati. Parce que tozaki qui vont au nombre si je pense tozaki au nombre ata ba 20 quelques. Ba camarade ya mwana na ye na biso moko batalo pangu na mobali nanga. Tozaki biso no mobali nanga pa lia biloko wana. C'est que me fait mobali nanga kufa. Biso pe bato bango bakenda ipe wenze. C'est que ngai bakanga ngai mutu na lamba ina mutu akendaki wenze. Eza makamba lokuta jana kufi na poison te. Eza maladie tout mutu akoya kufi. Eza te que le quoi mutu sera kufi. Arrêtez. Eza ki poison. Azaki na ba problème na bato te. Biso balobia c'est là qui AVC makambo bele yo clair c'est ngama ngamba AVC na yebi yango te. Conseil na opesa ka bandeko nanga o bazo créer ba désordre wana en tout cas bandeko nanga botika na otolela na muninga a tokunzie na nuté aza vraiment na nunase na to bimisi Diana te Diana zaki artiste munene comme suko pe ya ba CD artiste Diana za artiste ya lelo te ya kala ya ba CD vraiment pour ngana ye na CD na kuti Diana donc nga na nzonzi na bandi nzonzi na kuti Diana déjà sala ba nzonzi donc pour vous dire que Diana za artiste mukete alors to boma na moto hein to boma vraiment na moto to tana na se nde balobaki to tana se to lela na muninga o amoni ke azana problème na muninga bo landa ina no tana privé bo solo le tana privé to tika ko bimisa makambu en public bo yango biso monde tozo mi fingisana o tangu ba o ya ba sala ba biloko bo tangu ba mona ba yoki aller et ken internet ozomona nde yango bazofinga biso bazobimisa buzoba na biso bobimisa salite na biso eza kitoko te bandeko nanga ba artiste et comédien oboza mikolo oboza baleki oboza ba papa ba mama ba yaya baleki donc vraiment tout ça non assez to lela na muninga eloko ezofingisa biso makasi donc liwa Diana est créé ba problème tellement ebele mais en tout cas tout ça non assez to lela na muninga to zela soki bakundi o amoni kaza problème muninga ndaluki muninga basilani mais tout tika na to lela na Diana to kunda na Diana. Flore Olobani que c'est le premier jour au Bojoua canadien les Alrandais. Premier jour to joie bon nga vraiment na joie na Diana premier jour na joie na Diana na joie na ye tam suba biloko à télé abande ko participer pour nga na outi na groupe sans souci voilà donc ezaki sengo ezaki vraiment sengo parce que Diana azana nu azalo kwa ndeko azakutu kamate pour nga na Diana to yebani nanu na nini te na théâtre te tout ça ba voisins nga azana ngaba ya azana makala afei na biso za so les qui venaient so 3 venir après ba Diana donc nga za kimba ou ya za bulu biso bango baza makala biso zanga donc ba artiste ya koto ba compta biso so ba compter ba artiste donc nga na Diana batira biso bato liboso na ba fille voilà donc batanga ma artiste nga ba Flore na makala Diana donc c'est comme ça Diana za vraiment azande kopo nanga to bandina Diana lelo te avant même ba théâtre avant même ba théâtre déjà tu banana Diana tina ye théâtre na nzonzi ndeta na yo kutane mbali boso to jouer na ye en tout cas et ça là qui nga vraiment bien bon c'est la famille 2021 d'ailleurs na 2021 non na 2021 na tourné na yete na 2022 na tourné na Diana film asuka to tourné na Diana na 2020 ezaki presque na ba décembre décembre 2020 to tourné na film mo makila na ngai ezaki pe histoire na ngai idée na ngai ekotaki na chaîne ya Maman Nicole Oboko voilà Maman Nicole Oboko to tourné ki bambanda nga nazaki mwasi ya Omari et après ya zaki camarade nanga ayeko botolanga ke simba bakisi ayo botolanga Omari abomingai tanga bomingai allez par après na komo bimela et donc ezaki vraiment voilà. Voilà, donc comme vous le constatez, on est allé arriver à président Massoumi. Le président Massoumi qui est le président de l'ANTPC. l'ANTPC est une structure comme l'artiste est comédien, donc à cette structure, nous allons reconnus.
Même la caméra, il faut que c'est un moment donné, il y a certaines choses qui vont être il faut que les caméras, il y a des informations qui vont exposer, on a fait que ça, là on exposé bien sûr. Il n'y a pas de réunion Africa, na conclusion, boyokani ndengeni na famille à lui ça disparu. Bon, je crois que matanga eza eloko esengote, eza ya mawa. Mais tu lobby que tu bimi na rencontre na famille yande konabiso na esengo na motema. Parce que nous avons trouvé une famille responsable. Famille o bayebi que soki ba koufeli bazali ba premier concerné et que soki lokola pe mwana na bango azalaki na famille artistique biso nde na famille artistique nde tokotala ndenge nini tokota na kati ya matanga wa to bomba ebembe soki 30 jours pour des raisons to yebite soki biloko nini tokozela soki wapi ko uta wapi le peu que l'artiste comédien bako sala lokola contribution yango nde tokoya lisusu kokutana na famille awa le mardi pour que toyebisa bango biso famille artistique eloko nini to préparer pour la contribution na biso na matanga ya ndeko na biso toyebi que famille baza déjà organisé tout ça vraiment mais biso toza obligé en tant que famille artistique to la qui s'appelle bolingo na biso et pas ya ndeko na biso oyo atiki biso po ndenge to lobaka toujours et bembe zalaka liboso problème ya famille. Et la famille ici comprend ça, donc to sololi sans problème. Et maintenant, de biso, lokola toza batu, toza raisonné, to yoki pe message na bango, na message na bango, biso maintenant, toko kende ko se greffer. Pona kotala, bon, c'est vrai que, est-ce que bokoki kotiki la biso te? Est-ce que bokoki kondimate to bakisa awa? Ou bien boye. Donc, tout ça lango na complémentarité. Donc c'est vraiment une famille extraordinaire. Biloko nyonso boyoka kawana ndenge nini soko ba bato bunda soki nini tout ça. Une famille ezate. Donc vraiment c'est clair. Donc toko kunda ye avec dignité, c'est parmi ba rare ya matanga toko kunda avec dignité lokola un peu je dis c'est par hasard net ya kadiombo sans problème. Donc matanga tout ça matanga et sili. Les atéros, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, pour Nanine. Alors donc voilà, je suis très content. On a évité. Bon matin, heureusement, il commis vraiment la ligne bien, état de droit, ce qu'on finit. Na tribunal même otindi batu baya ko bonde la tout ça na kotala bon soki santé na yo za na koki wana na koki ko limsa mais soko za no bien tribunal otala nanu soki muta saluer loko mokote avani na ye mais yo ozo boule kaka esprit ya mutu mais puis makambo zo loba so balobi na preuve exacte. Ouais, donc c'est la go baksa mke na o papa choloba. Bomoni ke biso ba jeune tona si ma papa. Eza pona olaksa unité au ba artiste comédie pe tozana ngo. Donc nyonso ekuko sala ma awawa.
biso tokozwa les devant te soki ba papa balobi te. Donc soki bomoni biso toki koloba quelque part en absence na bango ba ke tozu accord na bango. Donc pour nous relaxer que les artistes zande ba ba rencontrer journée que non ba désordre ba gêne ba linga ba papa te. C'est faux parce que biso toza eloko moko. Totamoli papa atiki biso pe maloba to pesi makanisi na biso na liso to so na famille nde to kutana lobby lundi na 18h nde to kutana sko ba comédien nyonso to pesa mo compte rendu ya lisolo to beti a na famille et puis tozo souffler toujours papa litoi place tozo sabwe place to kenebe voilà. C'est pour la toute première fois tout le monde qui jeune moko koufi dans monde art dramatique par rapport à groupe ndengeza qui belende ba marteler na famille kuna tout le monde qui chevauchement jusque là exacté to éviter président Masumpo na yo eza victoire ndenge olinga ka matanga ezala ou bien que peut-être Diane abandai ku fréquenter bangote. Non, non, ma victoire est zate. Soué na biso ezalaka ce qui problème ezali. Place batu bavandi problème ezanga te. Mais batu bazalandi disposé ya ko reconnaître que à côté wana eza mabe bazongi na nzela et puis tozo kende nzela moko. Eloko moko to ko gagner awa ezate. Net awa ngana wuti tournage. Mais na kati tournage pona matanga. Donc ezali ko la ezolakisa que ko ya awa Kamwa nanga présence nanga eko pesa kamwa 1+. C'est comme pe bande konyo stonza na bango. Collaboration. Tolobaka na ANTPC l'unité rend fort et fait vaincre. So boza na bomoko bokoza la makasi et puis boko longa na makambo belé. Donc à partir de matango boko mona susu ndenge ni ba artiste les comédiens ba tolobaka mitu esalaka. Po biso bazo biso kaka ne kaka boyi. CG parmi les jeunes, bango tala jeune mususu malgré zolinga mandefo pembe bimame parmi batu bazo kamba artiste papa CG. Merci. Donc bokoye bango mardi tant solo na famille. Donc voilà en fait on peut nabeta CT une fois de plus to bengsi ba artiste comédien nyonso na mokolo ya lobby lundi. Moko zangate to na réunion na bosobolo na flata major to kutana wana biso nyonso poto sangisa makanisi donc to restituer na 18h donc masolo to solo na famille bomoni famille sengaki ezala hors caméra o to zui lelo bien que président lobby boye mwandambu babombi to bombeli eza exclusivité pour les artistes comédiens nde artiste comédien koyoka lisolo na musika te pona simoba talaboye yaka lobby to biso makanisi ya famille biso beto sangisa makanisi na biso ndenge nini to kokota ndenge to kosala poto kunda ndeko na biso na honneur pe na dignité yango na hymne na biso to bakaka dignité honneur na solidarité yango et est-ce que bombo na dignité nde to kunda ndeko na honneur donc yango wana en présence ya papa to interpeller sur tout le monde na discipline to landa makambo nyonso lo yengezo kana réseaux sociaux te tisa bango ba ko na kimia famille ya biso na kimia famille lobite o x to y moi na biso abelaki azoki assistance ya ndeko na ya musala menzambe abengiye na yango d'abord famille na biso merci na nyonso papa responsable ya famille ayokaki na musika alobi merci na nyonso na yokaki na nyonso bosali boizaki na ndeko na bino tindeko atiki biso to lingi petit to kuna ndeko tozala elongo donc yango to bengi ba artiste comédien ba garder pensée pieuse na mémoire ya Diana pe discipline na kimia na limemia to kunda ndeko na biso donc c'est un peu ça. Mais place Non, on va s'organiser. Donc, lobby, tu as une réunion. Tu traiter ma communauté. Tranquillisez-vous. Vous avez la négativité, vous avez positif. Que réussite que vous avez, vous avez créé un négatif, vous avez pembeni. Vous avez positif. Merci beaucoup. Aïe. Mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Dinga.